Ikate comme d'hab, vous subscribe na YouTube na ngai na comment get ici ça, vous subscribe vraiment et belé, vous s'abonner et belé na YouTube ya get ici ça ya. Vous qui de like page na ngai na comment get ici ça, Zudenit Brightly et sa page Facebook. Na suka ya nando bla olia ba cholestérol, surtout cholestérol na sucre. Là, ça n'a pas de problème, ils en ont quotidien. On a essayé de faire lire équilibré. Oui, c'est comme ndele. Là, ba ndele wa qualité. Oya yebi itita santé. Bon, on a ndele ba une la makasi. Ndele au moins maman mo ya non attend, on moni makasi. Bon, quoi alia équilibré. Atala ke lo ni akolia lo ni akolia te. Ana tensiomètre na ndaku, asala ka ba check up tout ça. Tu vois, ya. C'est rare au monde. Jeune amundela kufa kabo bakufa na ba âgé c'est normal parce que oumeli na mokili sikoyo okomo koma proche liwa na yo donc ba maladie komo bima ba maladie musu eza âgé mais pas na biso ba africain ba maladie âgé mingi ekoma ya ba adulte enfant non malgré toyebi ke bato babela mingi bato bakenda hôpital mingi na mokili eza basi bana ba adulte femme hein, non loba ba âgé tu vois mibali adulte bazavunga kinda vraiment trop hôpital te na statistique nyonso ya monde tu vois mingi ezala basi bana na ba âgé omona donc nde to repartiraka mpona soin donc tobandaka na nouveau-né nourrisson enfant adolescent adulte âgé tu vois yeah. Donc cholestérol eza mabe mindele ebele te baza ba obèse surtout ba français mindele oyo omona baa ba obèse baba oyo bamikipa ata oliane sans contrôle tu vois surtout ba français mingi te baa ba obèse omona donc c'est ça le kolia équilibré eza très important nalobi te ke so osali bongo okufa te non après ezodépendre na nzambe me nga na oloba selon médecine nde toza na mokili sinon mayele nzambe apesi mpo bato oyo basala médecine badécouvrir bomona bichacha te organe boye natya boye oyo mpona batela vagine nanga natya boye oyo namela boye non non okomela eloko so osali check up omoni ke ebimiseli yo boye ah omeli tu vois parce que biloko mosusu ozomela oza na basymptôme te osali check up na hôpital te ozomelaka bon kodétruire so baorgane sans koyeba surtout bato balobaka na osokola foi esokwamaka yango moko foi estokaka bagraisse babilo na biso tozolia estokaka mpo ebanda korelache yango na ba organe babilo nyonso tu vois mais esokwamaka yango moko foi asokwamaka ye moko eza automatiquement eza bongo baorgane ebela nzoto na biso esalaka mosala nango automatiquement involontairement baorgane ebele motema asalaka involontairement eza muscle strié oyo esalaka involontairement tu vois donc il faut koliaka bongo mingi balégume osokoli légume no bien hygiène fo ezala vraiment ya très bien hygiène moko ya propre na ndako na yo bana na yo moko tu vois eloko so omoni eye solo omona kokosokola yango te bwaka parce que solo wana déjà eza déjà présence ya bactérie so omoni elamba no mo boye ekoma be ekomi solo bactérie aza déjà wana tu vois eza déjà signe que bactérie aza wana tu vois donc il faut que se prévenir pour baka oyo eya te ba stress trop de raisonnement pourquoi depuis que toya bato na mokili stress eyaka bo mais faut toyeba ndenge osurmonter apesi baorgane tozango na nzoto esunga biso na makambo ebele omona esunga biso na makambo ebele omona donc babilo mosusu tolia ekosalisa biso bahémorragie digestive mais grâce à foi omona pou eleki boye tu vois akoagile yango R na yebisa bino ena ndolo bila cirrhose de foie so une hépatite comme ça tu vois moto mosusu akozala diabétique ayebi na ye te kala diabétique aosala crise boye akufi tu vois boya okotala boyo il était diabétique contrôle eza très important
Il y en a qui sont tensiomètre na yo ozanango donc c'est très important. Mosusu aza hypertendie chronique. Donc liwe ko il pe boye sibite. Ezalaka. Ce n'est pas tout liwa eza sorcier non. Omona malgré to bike ba sorcier pe bazar, mais bazar na pouvoir te. Nyonso eza nzambe mutana na pouvoir. Bomona donc yango na ngana lobela plus donc liwe ezaka AVCT baliwe eza ebele biso moko pe toke bakomi batela mabe nzambe abatela biso asali biso différent na banyama mpo ya nini parce que biso ati biso raisonnement to raisonner to bakomi batela parce que biso toa plus fragile na baêtre nyonso nzambe asala na mokili biso toa baprocariote baplante na banyama baza baecariote so bango baleki biso na makasi biso toa makasi neti bango mais biso soki toa na sagesse raisonnement na environnement nzambe asali babilo na mokili to découvrir po toyeba ndenge ya kovivre parce que toza ebele nde na ya biso mino na kati ya mokili oyo mutu na moto aza na droit à vivre virus mpe aza na droit alia abokwama omona yo mpe oza na droit olia obokwama yo mpe ya moboma ya soso olambi donc c'est ça yango nde na nga naloba vraiment sur ça donc bichacha na baorgane te il faut kosala check-up il faut kotika stress malgré eyaka il faut oyeba kosurmonte otiata miziki ya nzambe ofandi ata na sheri na yo sheri mpe alongola stress mwana alongola stress nyama alongola stress tu vois oza na chat soit chien alongola stress otata basoso nde baosaka na stress elongwa ofandisa stress te tu vois parce que ere ozofandisa stress oza na bagrese na nzoto ale sang ekocircule bien te ale kombatisa bagrese mona bagrese ekostoke na foi ou na organe moko boye soit omona makila ezosala esu bien te filtration ekomi mai eke kotonda na makolo mai eke tonda na motema na foi partout tout ça stress mpe eza di ya bacause ebele ya bamaladi ebele tu vois bastress baémotion émotion nayebi ke koya boropesa nouvelle ozwi émotion mais en tant que moto mpe na baorganise na kati ekosunga mpo osala crise te donc nzambe azala na biso tozala toujours makasi na bapriere mpe totieke sante tokowumela mingi na mokili nzambe asala motu fo asala 100 ans na mokili 100 ans mais oyo azokufa déjà na 85 ans c'est déjà ça va tu vois ça va déjà bamisi mpe omona baleki mpe 100 ans ça va déjà donc nyonso eza gloire à Dieu nzambe nde moto ayebi omona mais par là mpe baka komibatela tozala bien mpe bakontrole basante na biso biyokayoka te site nyonso to te ya internet eza ya koconsulte natalaki basite ebele ya internet ma mosu eza nango vrai te nabi vraimen oyo ezalaka boye te mais moto akomi yango boye tu vois so olingi oluka eloko na site internet kende na Doctolib